52 ans après. 52 ans après. Waouh! Enfin, Léopard a mis qualifié pour la deuxième fois dans l'histoire à football, la Coupe du Monde après 74. Incroyable. Incroyable. Nabanda toujours par Koloba. Bonjour, bonsoir, mbote abari na batu nyonso. Bazota la foot soccer. Naebi que non, toza rolemba po tolalite. Mais naebi encore une fois que non, toza rosepela parce que tomi qualifié, to participer na Coupe du Monde na USA, na Canada et na Mexique. Na obanda d'abord par kopé sa félicitation na coach. Projet na ya sali vraiment tout moni ba fruit nango. Félicitations à ba joueurs, félicitations à staff technique et à ne pas oublier félicitations à ba fanatiques. Nyonso obazaki sima ya Léopard le Congolais. To contribuer mutuna mutapesi o akopesa pour équipe na biso et pesa biso résultat o epesi na butu ya lelo na tongo ya lelo na yebite ndenge nini na olobango. De sabre à côté vraiment na histoire ya football ya Congo. Fandi vraiment na kiti oyo to ba kiti ya bakonzi. Kaka yete mais ba joueur nyonso oyo ba beta ki bazaki na terrain, kaka ba joueur pété staff technique, leur projet vraiment est botimbouma. Félicitations encore une fois. Mais l'ingelo baté que non match en qui facile. Parce que bah Congolais avant match, vous avez croire que non, et aux match moko très facile. Les matchs vraiment ezaki te nenge to kanise la kipo batu mususu bazaki en termes de pronostic ezaki ba 3-0, ba 4, ba 2, mais match sili 1-0. Le plus important ezaki que non Tommy qualifié et puis Tommy qualifié. Première mi-temps sincèrement en termes d'analyse Tobeta qui bien té. Deuxième mi-temps ne bandele deuxième mi-temps pe Tobeta qui bien té. Et là, c'est les singai et ça va réaction à coach. À ça qui vraiment déterminé, il y a au même abus sur la Coupe du Monde et puis il y a au gagner match oyo. Abandé mbala moko na ba remplacement. Moi je pense que non Meshak, Wissa, Nambuku vraiment va beta qui bien té. C'est pourquoi entraîneur coach Abimisa ki bango entré à Edoka Yembe surtout na milieu parce que na période moko bo milieu na biso comment est vraiment na madusu to na lidusu moko munene oyo na mona ba Jamaïcain ba comment iko exploiter et ba comment ko sala onus ba ko sala entré à Kayembe na milieu wana et Idaki entré à Bongonda et Idaki et entré aussi à Sipanga et Ide sincèrement tant ba koti to bandi sikoyo ko to bandi au créer ba chance belé et en termes ya ko beta un peu jeu offensif to comment pensa ko beta jeu offensif na suka to go gagner vraiment match to go gagner ngata mois 2 ou 3 na suka mais bi mongara nde to lelo et bi wana et ça la différence to na posa ya ba 5 7 10 t biga moko wana c'est bon to za qualifié c'est bon. Bon match en gros comme je le dis ezaki match moko compliqué pour dire vrai on dirait bah tension intensité dans la première mi-temps ezaki bien té et à la côté na biso et à côté à Jamaïque. Mais deuxième mi-temps sincèrement après bah changement à coach na mona vraiment match changé. Ngane na oloba boy je suis tellement fatigué mais nazo obligé à la vidéo oyo. Pour na repérer sa félicitation d'abord na équipe parce que ngamo na déjà na sengo makasi ya mona que non to participer na Coupe du Monde ndelo sincèrement lo na oloba analyse na osala ngo bien té parce que ba émotion eza na oloba biloko o naza censé oloba té. Le plus important na moment o eza que non tomi qualifié to ki na Coupe du Monde musala eza e belé à osala parce que to beta zo na ba Jamaïque to beta na ba équipe ya solo. Le plus important eza que équipe est mi qualifié et aux alanzela penalty mais aux alanzela nyonso et loko to za ko lokeza que non to ki no participer na Coupe du Monde et Tommy qualifié to participer na Coupe du Monde. Pour na analyse ya approfondie et au salema après sincèrement to za na temps nyonso et aux ali d'abord et aux ali air ya célébration Eroza RT to fanda to banda ko analyser kindeki donc on peut dire moi analyse à mouké mais ebele eza plus
la célébration eza era fête eza era ya ko pesa batu ba félicitation na bango les joueurs ba pesi ou nyos ba ro pesa et je pense surtout na condition o ba beta ki wana ba lembi makasi sincèrement félicitations et là on a que le barara félicitations na ba joueurs nyonso félicitations na coach félicitations na tactique des jeux ou yoye a utilizaki maela utilizaki. C'est tout ce que je peux dire sincèrement. Pour une analyse, tous l'analyse, analyse et koya, mais là, ils ont félicitations. Et félicitations à Bissonio, c'est parce que Bissonio tout contribué à qui n'a pas façon ébélée. Na ebi que nous après la grâce au chef de l'État, bachana nous babilo kwana na pembe ni mamba grâce au chef de l'État exact. Pour le chef de l'État quand il a terrain té abeti. Donc bateau ba beta qui bazo mérité ba gloire na bango. C'est-à-dire le joueur, le coach, staff technique et puis bon, grâce au chef de l'État, grâce na nini boye. Nga osuara na mon importance na ngote. Le plus important est ali Tommy qualifié. Merci, à la prochaine. Bye. Ba analyse ezobanda kalamingi te pour Tommy qualifié. Faut de bandeni torobeta et les lots vraiment na boy kokota na critiquer ba joueur tona loba ebele na lobika muke je pense que non et coquille et je m'arrête par là quel juste na CP là pour dire félicitations na équipe na ba joueur na coach a côté na histoire hein, des sabres ba joueur ba côté na histoire il y a football na biso mais même na mokil bon à l'embi de toutes les façons, il faut qu'il y ait là. Merci, à la prochaine. Bye.